Ma Mission TV, le miroir du monde. Vous êtes coupable? Vous êtes coupable de Kala, mais c'est quoi vous êtes soutenu? Vous êtes coupable? Vous êtes coupable de Kala, mais c'est quoi vous êtes soutenu? Comprenez l'émotion, hein? Comprenez mon émotion. Merci Lofo. Ezali mbala liboso te. Tozwi ba plainte ebele. Na pokwa tinelo wana koleka te. Et derrière, il y a un magistrat militaire oyo pour moi azalaki na lox. Akangaki akataki ba lox. Mais toyebi te, rien n'est impossible avec Dieu. Ma Mission TV, le miroir du monde. Nani abotolaki au téléphone? Garçon, Eder. Yo, Eder. Abotolaki au téléphone? Oui. Comment? Non, ils ont vers 11h. Na bim na ndako na tiba uniforme na ke classe. Deux fois son na bima na banaleka tina na biso ya sport oyo. Tant non leka na ye bazaki mi balé. Garçon mo watele msinga a tout na question vanda ton non ya parce que tina les amants qui est. Soko ya boza deux personnes moi bo leka eza vraiment te. Parce que garçon na tongo kitanga na matena c'est oh. Espace eza mo ki o ya bonde moi to lekeza te faut zela ngala mata comme ça comme na suka yo ngala mata comme ça yo kita. Anzo ambrienga o yo vanda koto comme on a yo za besoin parce que comme est-ce qu'on vanda bien comme on a lexa na retard no ki classe. Le temps Alexa ranga azongi sima atiki li papa nae. Alors linga zo ngo pas distrait ngo pardon atiki nga mo espace ngambo mire. Er no mata no ta na c'est parce que za mo escalier tinel. Non maintenant ta c'est ko to mo no tombo lo na kutemba mo na ya coincer na mi pesa te fo te maki aleka makasi a botol nga téléphone ba mo akimi na beleli mais bat ba bimia na retard déjà ba yibina yo na yembala mo boy. Lofo, bonjour. Bonjour. Oki ndenge mo konza lobi pona yo major. Non, OK. Pona yo mo ndeni. Vous êtes coupable? Nazala qui me nazala esuna. Vous êtes coupable de Kala, mais c'est quoi vous êtes soutenu? Nazala qui me na resuna bangoti. Au moins belo to arriba lo fumi bali. Ngana tika dia lo fa un peu pour voyager ngana tika. Mais na resuna bangoti bango yo na resuna na bangoti. Na ibi la place isu barate mais nazala qui na bango na resuna bangoti. Mama biso yo. Na resuna bangoti pe. C'est na ngapa na pesi na ngaizo mwana goza innocent. Pour ngapa na ole la pamba petit. Si ko pona yo major atika yo. Comprenez l'émotion, hein? Comprenez mon émotion. Merci Lofo. Lofo, le laissez à ma maman. Lofo, ma maman va l'éli. Olani nenge fiana lobi? Habité. Habité ni sola. Pona yo, akoseli yo. Yo sote bangote. Si nous avons une négativité, c'est que vous êtes innocent, vous êtes coupable. Ezali mbala liboso te. Tozwi ba plainte ebele. Na pokwa tinelo wana koleka te. Et derrière, il y a un magistrat militaire oyo pour moi no azalaki na lox. Akangaki akataki ba lox. Mais toyebi te, rien n'est impossible avec Dieu. Kolandisama mitindo ya bakonzi ya mboka po ete population azali patron na biso. Patron abeleli na komi na pasi. Siko biso basali esengeli to répondre besoin ya patron parce que patron na biso ezali population. Population a se sentir en sécurité par rapport ya makambo bilenge mibali oyo baza kosala. Sur 100 jours, un jour appartient à Dieu. Lelo mokolo ya Nzambe koki. Bilenge mibali oyo na mois janvier okoki kotala epai boy. Na mois janvier bazokisaka moninga na bango pota monene na machette. Tala ba pota yango wana. Tozwaka plainte ya bilenge mibali oyo bakomaka en fuite na kati na bango
lelo oyo bakwei na filet. Il s'agissait lofo. alati ndeni papier Lofo ye na kilota jaune. Ye azalaki parmi bato bazokisaki elenge mobali wana. Enoch yeyo alati truc noir wala titre noir. Azalaki parmi bilenge wana. Ebongo Jérémie yeyo azalaki parmi bato oyo bazokisaka mutu wana. Ezalaka na mois ya janvier. Ezalaka na mois ya janvier. Plainte na ye yango oyo. Photo ya mutu wana azokisaki yeyo. Plainte na bango azali. Bango bakoma ko terroriser quartier Christ Roi. Nakanisi boyokaki pe bozali koyoka. Bato baza kobelela insécurité na Christ Roi. Mbula beta te. Soki mbula beti kuluna. Likambaza ko luka ebanite. Banani bazotinda bango ebanite. Elenge mobali mitindo bakonzi tozalaki na monsieur le commissaire provincial apesaki mitindo euti pa bakonzi. Ezalaka mitindo permanent mais ezali un rappel à l'ordre pour que tout se réveille parce que moi relâchement ezalaki mais ezali relâchement te. Biso na police tango mosusu tozalaka na moi stratégie tango boluki batu bakimaka. Il faut que tika moi temps va sentir que eloko ezate à ce moment-là on rebondit. Papa bonjour. Bonjour. Petit commentaire à mukera lofo alelisinga elelisi na ba mama na sibino bolandi. Obakisima mukeni. Bon eloko na bakisi bon l'état benda bango matoi bazabana ba benda bango matoi na banza oyo auti ko leka sikoyo o bapotola téléphone c'est ma fille à moi na ngai alors à moi na ngai yango tongo ba bengi na yala ko obligé na a témoigner o ya témoigner o ya vivre o ye mora lobby. Merci. Merci. Ani ko musala foma jor mazo sala wana ebite zo jor mazana gwa obe ndenge nini pona yo mwa muke bakisi. Bon ya nango kisite za expérience à boulot expérience à musala tant population et pesi plainte ne ezalaka no bofandi baka sable ne koyeba kozwa ba élément dangereux nyonso utozwa awa donc bambuma mabe penza mais ndenge za bongo toyebisaka bango toujours na Kasavu buso zambuma mabe atobatami na Samai avec major Dido na collabona e major Roger Wangu donc orobikate orobimate ata na Samai donc Kitoko. merci ko waza osana na commune biso ya Kasavu biso tolinga insécurité te major Dido donc en tout cas je dois féliciter na Moussa Osa Makasi parce que insécurité comme trop na commune à Kasavu. Major Ngala ça na gwa te bana. Et la technique à Moussala, c'est un simple monsieur, c'est un major en tout cas la technique Moussala tout féliciter Makasi. Na maman na biso bourgmestre en tout cas qui mia na kati ya Kasavu et tout. Kolandisama mitindo ya bakonzi ya mboka po ete population azali patron na biso. Patron abeleli na komi na pasi. Siko biso basali esengeli to répondre besoin ya patron parce que patron na biso ezali population. Population a se sentir en sécurité par rapport ya makambo bilenge mibali ou baza kosala. Sur 100 jours, un jour appartient à Dieu. Lelo mokolo ya Nzambe koki. Bilenge mibali oyo na mois janvier okoki kotala epai boye. Na mois janvier bazokisaka moninga na bango pota monene na machette tala ba pota yango wana. Tozwaka plainte ya bilenge mibali oyo bakomaka en fuite na kati na bango lelo oyo bakwei na filet. Il s'agissait lofo alati ndeni papier lofo ye na kilota jaune. Ye azalaki parmi bato bazokisaki elenge mobali wana. Enoch yeyo alati truc noir wala titre noir. Azalaki parmi bilenge wana. Ebongo Jérémie yeyo azalaki parmi bato oyo bazokisaka mutu wana.
ezalaka na mois ya janvier. Ezalaka na mois ya janvier. Plainte na ye yango yo. Photo ya mutu wana azokisaki yeyo. Plainte na bango azali. Bango bakoma ko terroriser quartier Christ Roi. Nakanisi boyokaki pe bozali koyoka bato baza kobelela insécurité na Christ Roi. Mbula beta te. Soki mbula beti kuluna. Likamba za koluka eyebani te. Banani bazotinda bango eyebani te. Elenge mobali. Ma Mission TV, le miroir du monde.